aujourd'hui nous sommes samedi après-midi, nous nous retrouvons quelque part ici à Luanda, nous sommes au Bayon. Chez un monsieur qui s'appelle Mukefo Mukendi. C'est parmi les gens qui soutiennent Papa Chaka Kongo pour ça 60 ans, Kalaki, et puis 11 ans de carrière, il est parmi Bateau Baro. Pouvoir patrociner et le qu'on a soutenir et le qu'on est pas la portugais. Donc à parmi Bateau Baro Salamon Benisaki équipe univers des stars et donc na DJ Oxy de la République oza Cameroun réalisateur na résidence na ye to kokutani to betani solo nini organisation ya 60 ans d'âge Papa Chaka Kongo na 11 ans à carrière na ye et kozala awa na ikizana Kinshasa akosala déplacement ya azali chargé na Rwanda aza parmi bato oyo ba soutenir Papa Chaka Kongo to côté na exactement to lamba ya okita na mituka na ye toujours j'ai vers mituka na ye je n'ai pas okita to betaliste toza vraiment na résidence na soit comme déjà okita to ba ndenge to kumbira makambo na après-midi lelo awa na Benfica alors Papa Mukefo parmi la mission c'était na ba mission bilé na mboka oyo to une résidence awa to beta na solo ya 60 ans d'âge Papa Chaka Kongo na 11 ans carrière na ye bonne santé za malamu mon frère. Ça va bien, sans problème. Le plaisir est pour nous de te recevoir dans cette émission pour la première fois. Tout le monde accueille tous les DJ Oxy de la République de ce pays. Mais pour toujours attendre que vous vendez pour tout le monde parler sur notre bien des alaka DJ Oxy de la République dans camion to qui est vanda tout seul. Papa Mukefo Mukendi, encore une fois merci pour l'accueil. Tout ko yeba Papa Chaka Kongo pa na yo bazana. Pour les mécanismes aujourd'hui à soutenir 60 ans d'âge naïa, c'est anniversaire 60 ans c'est pas facile là biso na Afrique noire où on que ça 60 ans espérance de vie sur na 50 ans même toi on a 60 c'est déjà bien Zambasali na 11 ans carrière naïa azan pas naïa pour continuer makambo Papa Chaka Kongo à danger na bisala mbote Azali mbote mini Papa Chaka eskozali nazuba moi en charge parce que Papa Chaka Azali pas encore la papa nangai en tant que vieux lisusu azara mutumoko journaliste moko na mona pona ngai na Congo journaliste moko penza que préféré c'est Papa Chaka Kongo azara pamoko azanga tout le temps en communication problème soit un problème grave il faut kaka Mukendi nazandi kamuboye kapna kama bokote yango na turoyo yemoko a publié 60 ans, na 60 ans d'âge, na 11 ans de carrière. Donc là, ami nangai na Facebook, on sur la bengi, na tout pas Chaka na comprendre té. Na mono publié 60 ans de carrière et 60 ans d'âge, 11 ans de carrière. Nenda expliquer ngaba savant. Le za bongo, jamais à côté gopé. Yepé jamais à côté kangai. Ya sa Mukendi. Ata otininga le côté, ata ngata oza opé sombo té na émission nangai. Bon ngaba savant, o za bongo. Là, on va s'organiser, on va préparer, on va appuyer anniversaire pour mon frère, les aides blagues 60 ans d'âge. Je ne peux pas combien de tout à l'heure, Espérance TV à la gana 50 ans. Mais il y a 60 ans d'âge. Après 11 ans de carrière, il y a un monde qui est bon. Il y a un monde qui est bon. Mais Papa Chaka a na Luanda, Angola, a zappé na batoyo. Bafana yi bazali belé et puis un journaliste belé pe bazali ba mina epé yamo que non ngamo ko so asali kangwana e ko zala bien te na sa na communiquer na Facebook so termine na perfil à Papa Chaka Kongo on ba journaliste bazali belé on na sa ki annonce wana que non oyo tout akolinga a contribuer contribution c'est pas de comme contribution pour les aides anniversaire ou toi on a contribué pour Papa Chaka n'a pas présent et on a mon un message avec nous dès le 1er juillet tous contribution déjà ezala ce que vous allez pas n'engagé à on a Benfica tout le cas tout le sous tout kutani tout ça contribution les aides que non eza mbongo Mukendi azwa asuma ne bana ne midikité vous allez liste tout ça c'est bon tout tindili tatawana tout Papa Chaka Kongo ceux qui m'ont donné quelqu'un c'est là le fait à côté que là tout ça en contribution là na transport à côté que là ou bien par avion ou bien autant d'argent tout les allez prendre honneur à copier sa papa wana alors ils ont un jour anniversaire le 7 juillet
à 52 anniversaire. Il y a 60 ans d'âge, 11 ans carrière, à 500 ans, 2 anniversaires. Vous avez le 7 juillet. Tout en a 2 mois, 2 mois de préparation. Il y en a aussi un tout. Waza motema malamu. On a aussi un tout ya motema malamu. Ezate ye papa shaka tena mukendi selelanga te ezalinga mukonde na zui ide wana na me kosona batutu. Na batutu. Mais na ko kende beta moto porte te que non pesa boté. Na singi waza na volonté. Wa mukende papa shaka za vient na ye à 60 ans d'âge na contribuer monter pesa ezate. Ezate que notre tche monter rebotete. O mona na oyona na zanga mo peut-être na batu mususu liste kozala to préparer nous soit tout papa chaka to tindelia. Après ça soko ekei ngamo so mukendi en tant que fan na ye en tant que mwana na ye ngamo so ko organiser les 7 ya awa ko pesa batu nga ba invitation ba ya pe to funda champagne na biso to mela bibi pour kozala ba tu ba kozala wa so ezali na compte ya mukendi on fait tout bien la distance les 7 après na biso na longa na benfica to lukaka wana ba résidence ebele olukisika ko fêter na ndenge na weza. OK ba ngaza ba résidence ebele mais ba résidence na mingi ezali mais kilamba musu na ramir musu wa musu mais problème des que non il faut que tu place au bateau belé okuta na pona mingi mon frère so de mingi le ba kota ba palanka ma mi ba bango benfica te wana so pesa en vérité o c'est benfica ça eza ma passe na ko moi passe mo ko ba kota palanka ata moi bar mo ko boye to fana ba tu na pesa invitation tant papa chaque Congo na Kinshasa font la champagne so pe to la champagne pour ko pesa honneur na vient na biso ya wana il fallait ça bon kaka pour ko kanisa vie wana na nyuso azo sala azaka via ya mukendi te aza via batutu aza journaliste batutu na ça que non journaliste boté pas que non ba journaliste mingi démocratie en quatre na bangote mais aussi na que non ba polémique na bina ya donc botan pembeni mais tout ngana ko sunga via na biso a CPLP makambo na koti yango na muta liboso na sala interview parce que papa Chaka Congo que j'ai sali to sala na site moko na www.congodialogue.com papa Chaka Congo Alexa P émission na et pas il y a la patronne la grande dame de Bessalama Francine Gembe. C'est une très bonne initiative photo to soutenir biso papa Mukendi loin dans la biso de fonctionnaire je lui donne bien mais ba contribuer aux alaka qu'est-ce que je à disposition pour que ma camarade vous mette dans la condition normale si lokola ngai disposition za nini ngana sengite na beti tango oya lingi bon wako sepela ye contribution na ngango yo na ko remercier ye papa Chaka ko remercier ye bon so ba moni pété ngamo ko mukeni na za déjà na phrase j'ai enveloppe na déjà préparé moi si na bébé mo kanga baza pe enveloppe bana na ngapi baza déjà enveloppe to ça c'est enveloppe wana to tindele na part na ngamo ko nanu mais so on se bayi nango est-ce que vous pensez en bekaka il y a un souffle caméra za là-bas filmer moi na peu loin de batabilo balo bazala to comme babo ça na quelque chose un grand monsieur posant là-bas ndaku na yo za vivre na bien na loin de mutoke là te et ça la vraiment caméra yé basui ba filmer ba moni ndenge ba osama kamani ba ko récolter mon après te ma na biso bata mangala na loin na ndé ezalaka eza initiative va bien dijoxy de la République na caméra alors papa Chaka Congo asala azosala continue au sala parce qu'il est encore en vie azoli kanisa sala artiste en danger soki artiste mo boakoli problème songolo azamuta liboso azalaka pona ko annoncer je me souviens tango pauvre Alpha Tino kufa qui j'étais encore à Kinshasa na benga papa Alpha Tino akufi habité akufité après na simba bisangate akufi na boyeka ko lobo ko maunga na koma oleba mbonga batu na koma oleba c'est ils initiative mo bien alors papa Mukefo Mukendi à part Chaka Congo to ko papa Mukefo Mukendi azanani pozana bandako pozana ba mituka asala osala nini papa Mukefo Mukendi azaboye azanga mutu simple kaka naza fonctionnaire à l'état nazanga professeur na tangsaka mukenga na zwaka wana ebenda babuli nasala mususu ezate que non na suka na professeur te na ba bomo super na salaka ezate be ma bete mais na comprendre okola naza okoto ko pa Mukendi azana pharmacie ezaye le baka ba kiza ndenge libiso mais mako ko kende compliqué mais nazanga professeur fonctionnaire à l'état soki le moins que non ndako boye kuna ndongo tunisiko ezaka ezate que non Mukendi azalana asimba o aboma moto
ateka drogue ateka misapi na nga onyo sangoyo ezali 10 ya makolo pe ezali 10 ezalaka mukenga na zwaka onzamba pesaka nous nazo sabaka mona nazo salo boy ezate ko drogue nazanga tout droit ko banga nzambe kaka na mona ko poser la interprétation à mission bile bayaka bien que la mission na bile Congo bazala peine grâce il faut les reconnaître la mission bile la reconnaissance alors la mission ya Congo se soutenir déjà yo appuyer déjà so na bando tanga ezaka passer mais non ce que non mukenda za muto batutu mais c'est tout so ya na présent on na perspective azali mutonga kopesa obo pesa na koba koleka tena bina pesa misebote ozaka secret na ngala musicien ngana azali social para batutu mutonga mona luka yote ozo mo bien na mutu joana bengiyo yakabwe ezabo mukenda za pana batutu soko mo mukenda pesa matanga ezali naza présent contribution na pesaka na kati yote ya samba te tozana matanga babuzo bozi to matanga nyonso ya Luanda ile kaka yozala zobozi célèbre kati tout ça baso ba ngai bango pete metango moto abenga loko endeza bo ukoza problème mukendi mateza il na za presa après ça sont ba congolais na za sans séparation ezala ozali économie na za présent pour kosunga ya mwana mona mukendi za pona batu na pona kate lokola matanga babe no nazo na simone que non il faut me caméra zala omotamu babe akufaki ngana bakite papa shako mabenga be mukende babe akufi azanga babe azana Luanda saba ba akufi mais na pesa contribution matanga bakosa bakayo wana comme na imate ya wana ezana problème ezate mukolongo penza ya contribution ko alinga ya acha Congo devant caméra ya moyo pour papa Chaka Congo papa Chaka Congo tozala so tozaba combien de personnes montango wa moyo totindi eki lapela misolo ya ngapa enveloppe ya mukendi ona bon papa Chaka ya moyo contribution eki so eki après les 7 biso puisque tout est là sur les organisations yanga moko mukendi na ba inviter na conviter mapona to panza champagne to mila papa mukende za pena mwana ya papa Chaka Congo ya kati pour ndinga za robeta donc à 8 ans sur l'année avant en caméra to souvenir 3-4 jours avant la monnaie publication alors papa mukende sali combien des ans en Angola na sali 16 ans en Angola na grande batos bayaka na sali 16 ans vous nous rencontrer en Angola les bandits parce que ande toi na mtana histoire na toya atake ba congolais mboko ezaka na organisation social documenté oya na bandenge mo berati parce que ba difficulté ni rencontraka au début pour comme le pose là ka boto malamo comme boto wa kipina difficulté rencontra ni mutu nyo soza na Angola yana ba difficulté rencontra difficulté zali belle mon frère so na to ba difficulté mo bref monsieur qui n'était lobby mais ma classe na kosaka ndanga nzamba zo ko so lelo toujours pema toujours respirer toujours vraiment ndango mais ba difficulté zaki belle ata l'époque ba difficulté zali zakaka ba c'était mais des auparavant na les autres différents mais bien encore quand santé zamba zo pesa biso la GMC koti banda on bien fait koti faut biso que ça soit dans ba parler avec voisin ba général ya mboko donc nzamba sungi alors papa mokefo mokeni to baki lelo ezaka molo mo minute muke tala caméra ya Dioxyde de la République au pesa mbote message moko particulier au pesa na bateau pour le côté ngo ekotaka na www.congolelo.com na kuba papa Chaka Congo pour papa za na gaz ozo ba père il est professionnel numéro ya bateau nous permettre pesa numéro na bateau à recontacter à travers le monde pour bilwa na net za mokili mobimba bateau Orlando à travers le monde à 5 continents ba ko jappé faciliter au le monde pesa numéro pesa message particulier sur Orlando aussi www.congolelo.com il y a la grande dame de Bruxelles maman François na ba pebo susu après les 7 juillet kosopa ba champagne au moins c'est l'invitation na to ba kenu le 7 juillet za so organisation na mukendi après on a rolingana ça sur fan club à papa Chaka Congo ya Luanda fan club à papa Chaka Congo les attaques que tous attaques 50 tata 15 20 pour les lots ils sont pas passé mon frère papa Chaka la journaliste mende na yemoko afute la ka tena le bon pour ça wa libolo ba makambo sama na kongoza bon pour pe au bela makasi ko ba sele ba ko so on a dolo afute la ka azamutu kate combien de fois ça c'est pas ya zali
journaliste ba musicien na ba musicien pour na bossa il faut ba sa contribution bango azami journaliste ba musicien atama makolo azali afutelaka bon nous c'est ça la passe na maman mona kina na amina ngai Michonoki musicien ouais mais ça 100% bon Zambé a publié que non pas tout ça contribution pour papa Chaka Congo il a déjà $500 et le kake parce qu'on a le cas moyen ya kutale kusona ye na tao bon organiser le kawapi nanda zombo pour pas la spelek na initiative moi pesaki surtout ni kamena na ozamo na biso batamangala ya ko tubune rubenga bikobenda bende zala après moko na moi elimwe ya moi biso ensemble ce qui de cette GCL on fa na bato tout ça papa Chaka Congo fan club ya boy ya ye tout na kata fait de moi mutum que tozwa kwa na tout na kata papa na wana zali vie na biso après ça pendant ngai na préparaki 2015 dans papa Chaka ayao mais crise tozana mo bali 2014 so bato zo bangote papa Chaka kwa na yi koleza nango l'autre banda ko za monda ko za oyo na fa na ngana ngote na chaka bato bakengela kaka ba c'est ça déjà ma carte là les ali koleza nango mais na c'est peut-être que papa Chaka ya kaka pona mukefu mukendi na tomse te na papa Chaka ya pona bato tout ami ko s'appelle émission na ye na me maide kabinda nene to baluka na ye akuta pe azapela ba prêtre azaba prêtre papa Chaka azaba prêtre danger na ko ba mabanga na buru azaba prêtre akuta ba prêtre tout prêtre na prêtre asa ta contribution tant ko zo apena Kinshasa ami ko somata prado na ye le pango na ye wanga na zo préféré papa Chaka kali to ba ka tsaka ibele pona mena mboka to ya ka tsaka ka mena mboka no na ye ka pona vira londa te na ba tamba na ye te aya pe pona émission na ye asa ba interview na ye azuma quelque chose pona ami sunga alors on a difficulté à na ngwana ya so na papa Chaka non vieux a temporiser na mukenano papa Chaka temporiser na crise za makasi aujourd'hui kaka pona kaka nzambe azana biso mais crise dimena nke na mona bon sona mwana yo boza responsabilité na nyango surtout ba no angola mobimba omona bato mutu osabe misona yo mbongo na zala yo no naza na mona basela yo ozona Kinshasa osomi pe ale na yo na kana ozala leze pana na yo ka suste que non ndako esili garantie makolo bon no tolo bana tele bisanga pasi na no ekpeni ya kosala teme ya mona na ba soyo na ngamo mukendi na ta sol kamlo papa Chaka. Merci beaucoup Bata Biz mutazani Luanda akina suti ya papa Chaka loko tulila butumo ipona mboka na Congo tozaba Congo ba ana Luanda l'état mboka na biso fatala makambo oyo mutazani mboka na utotala dernièrement a papa na biso nani kokodioko abeli liboma abandonné na yimoko en plus na ile ça na soupasi Fiston Sai président Fiston Sai que je salue là où il est ndaji likanisi ya kozwaye mboka mne lokwa ya Congo en tout cas ni na yara kofi omi ko tam ça va communiquer ko récolter maman pour ko aider mutu tanga vivant alors ba initiative ya papa mukefu mukendi faut ko soutenir yango to tia po biso façon na biso soutenir zaka to sali de totier et l'équipe a tous batali information za passer pour ba moyen biso to ko pesa ka yango wana donc une phase particulière c'est plus de moment on va contacter à travers le monde tout ce pas au Canada continue à faire juste pour la 60 ans d'âge ya papa Chaka Congo la 11 ans carrière c'est exemple na sana ba journaliste tout ya biso ya Angola awa ba musicien na ba fan ba farete papa Chaka Congo nazo sana mututu oyo akosepela la contribution papa Chaka avant le 7 juillet, dès le 1er juillet, numéro Nangoyo 929 12 06 51 929 12 06 51. Nous avons ouvert Tomo Boto, au Bengi, Tokotani. Tokota pas na rendez-vous. Tant au bien les attaques que nous, au bien pour s'engager au terre, au bien pour nous, au fait ça au consommer que nous les premiers, aux à la présent, nous colons.
le paiement kolokoya yo moto ko benga ngai ya ka bongama na muke ozanango tawa nango quand on sur le journaliste M. Toms pour organiser ba caméra kozala to sala enveloppe to tenir papa Chaka Congo pana anniversaire ya le 7 juillet après wana le 7 juillet ngamo ko mukendi na zaboye na kosala ngamo ko fête papa Chaka Congo na ba invité na ngai proche pana to se pas jouer en champagne donc on peut se permettre on peut se mettre en bougie na Barcelone moko moto on peut se mettre na bato banda sur bana fo baksa indicatif yangolo za 00 244 on ça va musingi na pesa ka mbote na ye moko les défenseurs des faibles les petits noirs les grands petits noirs papa lang masima Chaka Congo artiste à danger là-bas dans les bangots dans le simbiete na pesa mbote mingi et pas bien ngai papa langu masima Chaka Congo les défenseurs des faibles les grands petits noirs vieux oya ko wanga na yo bakobakesi na kingo oya ko boya yo asala mokili na ye nzamba pambola yo 60 d'âge abakisi mususu o matina ba 20 âge toza kaka ngana minto mukendi na kote ya susu te kana yo nazo zongo so amen nzambe ndai tozo ngende liboso awo na pese pe mbote mingi na mwasi na ngai bebe mwakangamba mbote siko zali na bino nyonso yo boyeko lelo ko visiter Oxy de la République de Cameroun Didi Oxy na Tomse comme ça mama passe fou tout na tosi fou tout ma na pese mbote mingi na pese akawa te tabo benga baso ko ni déjà mona yo mbangu na sami soto CCP tozo na biso. Merci beaucoup. Moi, je remercie mon caméraman privé, normalement le babongo DJ Oxy de la République pour nous j'ai dit encore un grand merci à ma maman, ma patronne, ma maman Francine Ngembe, la première dame de Bruxelles. Moi, silence aux oreilles, mais bablo écoute à côté belé. J'ai dit encore un grand merci à monsieur Mukefu Mukendi parce qu'après ça qu'il y a opportunité. J'ai vu son musique na parlant que j'ai vu son tout canal na biso on a ben fika donc ils sont na qui na rôle batouti mutauti ti ngasa na suka mutauti na ti matonge akesko na ti babibwa na bandenyo wana siko yesu ajibu suna ninga transport ninga lona na mutuka na ina jeep na etoye initiative otoke na mutina suka ndina ote ko loba biso to na mbongo to pesa te biso zaka information ko panza yango à travers le monde c'est www.comodelo.com. Mbote encore une fois na Zoro Mobali na bosente petit na chef à bord papa na Tricia un grand merci. On a hérité et tu vois ma douce congolaise Kadi Chango moto moro bien vient na JC Mudiabantu na bosanité artiste sénateur massa na ngai moro motema ya maman Marlène Lopez dégâts matériels papa na winner na paradis et sika bola na ngai na mayanga na bosanité petit na ngai lato redi voleur héritier loué de Ngwanju babisango kilunda kuna ka ndé makamezalaka donc boza nazarana bino bino pe bozalaka na ngai on se retrouve prochainement toujours avec mon caméraman DJ Oxy initiative papa muki indiazui batu musubi wa Rolanda pour soutenir notre papa Chaka Congo on se retrouve prochainement. Je sais pas si tu as un nom oyo ezaka pour papa Chaka Congo te oyo ezaka pour la mototo le père de Tom so koza pe a jouer anniversaire na yo na ko kanga boko te na ko kanga miso pété les le DG il y aura le DG donc ezali pour na mototo to bana papa Chaka Congo et puis à la Londres après nga pe na zana na bloka air nyonso les appels to ko encore une fois merci to kutani kamba la simandeza donc ciao.